Bonjour à vous qui nous suivez partout dans le monde. Bienvenue à votre émission d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes ensemble, mais voici encore devant vous pour nous représenter nos sujets. Notre émission a le sujet comment se faire plaisir dans les couples. Denini ok ça plaisir na mwasi na yo to na mobali na yo. Yango ensemble na bino to kende na kende to ke rejoindre invité na ngeza couple parce que senga kina sa émission na zo pe ba couple. Donc eza ya mabala. Na zupe couple to kende sikoyo et pas ya couple ngo to ça l'émission. To ke na bino avant to ke na bino ensemble quoi. Na lingi siko ndé vraiment na comme d'habitude, na banda émission nanga ko remercier ba représentant ya Mulière Bataladora na moko boss pe kolo Mulière Bataladora TV Lutumba Sergio na mwasine mama Inasia Nangola mes big salutations. Remerciement nanga pe salutation nanga na papa José Pierre Diavanga na France na mama Alphonsine Kiansi ya bino angwana mama Bibi Tansona na papa Jacques Kakwiti na Belgique. Yabino Angwana. Mes big remerciements à mon chou d'amour, papa Ozana, Luyindula, et à la présentation, votre humble servante, maman Mado Bikembo Ozana. Tokende, to rejoindre couple Oyo, tout ça dans ma émission. Bolanda vraiment, l'air botable émission. Bolandi, bo partager. Bo sali ba commentaire et puis bo s'abonner massivement tous ça vraiment la besoin Mulière Bataladora TV et ça vraiment la besoin ya abonnement na bino bo s'abonner on a s'abonner te o s'abonner o yebisi pe moningo azolanda so na s'abonner te a s'abonner pona kolukaka ko faire avancer YouTube ya Mulière Bataladora TV quoi tokende ensemble na bino na lingi ava pe na silis na tokoma et pas ya couple ko pesa merci mingi na on a papa Aimé Diniota na sepelaki na mona commentaire na yo même balasima na lingi na se émission na couple na bino pe debi ke yo na mama Bea boaku eza ngotobi te ke to luka ke to za parfait mais boa couple moko presque parfait quoi. Pour parfait 100% raté. Voilà couple mort presque parfait. Il y en a siko parfait. Il y en a siko pe na lingi pe na sana na bino émission te bo benganga. Papa Aimé Diniota, maman Beya. Bo benganga to sa émission pe ki toko bo partager pe ya bino pe ya bino pe ba secret nde bo vanda kana na batu poto aider ka ba couple bitumbala nganga wana pona ko aider ba famille ba couple to vanda bien na ba kati famille na biso to vanda bien na ba couple na biso to za presque parfait quoi mbote mingi oya lobai na ngana luka ba couple po yo kima musika tonton frère Guy manoka na Glasgow na Munoka na Glasgow na mama Bibish na pe na ose ape couple na bino l'air oye na luki couple na zui couple en tout cas ni kana na Richard Lufutu mote na bana na monaki na sepeli bo continuer ka kota l'émission tokei sikoyo to sa l'émission na biso. Bonjour encore dene bisakibino na komi sikoyo na couple. On a baki couple ango eza un couple pas comme les autres, un couple spécial. Son avis spécial pour comprendre car là une évolution émission dingue yo kende. Donc vous comprendre que c'est un couple pas comme les autres, c'est vraiment un couple spécial. Il y a un sikoyo bo na lingi sikoyo bo découvrir ben invité nanga quoi. Bonjour mes invités. Bonjour. Natiki, bo se présenter devant balandi émission na biso Mulière Bataladora. Bae babino po ezamba alboso bo le kan émission nanga. Ya natiki bo se présenter. Bae babino quoi. Bo sa connaissance na ba
bato nyonso baolanda bino. Merci pour la parole. Ngai comme ngai Rémi Ganga, tofandi na Dublin na Irlande. À mes côtés, ma femme Claudine Kanga. Ta femme bien aimée. Oui, bien sûr. C'est quoi, il y a moral au bar à terre, moi aussi. Et pour. Et on est aussi présenté. Bah, ça les yo. Bah, présenté déjà ngai Madame Rémi, comme vous n'avez Claudine Kanga. Tout le monde a dit bien Natala. Ouais. Des boyoki. Bavanda na Dible, Natala, Papa Rémi, na mwasi na ye, Claudine. Ya aussi koyo, to bandi émission na biso. Avant na bandi émission, to kota na CG na biso. Na nina tu nanan. Ce qui évoqué au ça, to koke banda moi, prière les bosso, to continuer émission na biso. Ok, tout bien. Dieu merci de rendre grâce pour être un moment disponible. Merci Père Nagnon Sowe pour le moment. Awa. Papa to bien te tokoki koloba likambo côté ceux qui te tient comme on lui sauter pour être on nous allez dire des solutions. Tikati papa nyos to kosola awa ezala conforme la parole na yo parce que parole na yo mutezali devant ya nyonso. Genre le comme on a bien fait na yo. Jésus-Christ te remercie. Amen. Amen. Est-ce que vous avez un bolinganara? Bien sûr. Bien, pour ton côté, na sujet na biso lelo. Ezali, comment se faire plaisir dans les couples. Sentiment, il y a Jésus-Christ. Ezalaki, azoloba parole. La parole na ye wana lero yo komona pe ozimwa epesi yo kimi ozimwa esengo moko boye kati na yo ozomona yango sentiment wana eza kosala bon siko na couple comment mwasi to mobali akoki kofaire kosala plaisir na moninga kokoki osala plaisir na moninga po te bo continuer couple na sengo wana na sentiment wana comment se faire plaisir wana na kati ya couple. Ok, merci beaucoup. Pour harmonie ezalaka toujours couple na bino eza toujours bien, comment bokoki ça ba plaisir entre se faire plaisir wana na kati ya couple. Pour nous se faire plaisir. Ma Claudine a une sa réponse à la question. Bon. Quand se faire plaisir dans le bas là, tout d'abord, on dit que ceux qui ont une intelligence renouvelée, moyen bon marché très bien, exact. Bon, quand se faire plaisir na ndenge ya on a chaque fois nous le pas avec l'hypocrisie parce que na lingaka hypocrisie yango mutezaka très important na vie na ngai na linga ba hypocrisie ndenge na Bible bazolo baki na Ephésiens 5 na verset 28 to bandana no bongo babi c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, yo moko na lusoki ozoko milinga. Bongo soko so linga mwasi na yote. Eza catastrophe. Boko marcher ensemble te. Yabo bazolo bake il faut alinga mwasi na ye ndenge amilinga ka ye moko. Na 29 balobi car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et les prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Banzoto na biso ezalaka wana olamuki okobongisa ngo nini nini yakonga pe nazala soki na lamuki ndenge eza boye soki ondofandi o pa me lati la mono lati yango te. Il faut prendre soin na ye. Pour y moko pe na tango zo ba ke nonga na sepeli na tenyo lati te o mona bando seka a o yo sepeli na ngoto na sepeli na ngote ake ko changer
ah oyo ça va donc ndenge ozokomizwa soin nano yo moko zwa pe moninga na o bozofanda na couple soin et ça très important na vie pour vie à couple pasaka ndenge wana la verset 30, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, nous formons une seule chair. C'est normal, c'est mon mari. Donc, il a le premier confident dans la vie. Aza donc ndenge naza boye soki likambo naza na muta liboso na koloba na koyebisa ezaye po soki na landi libanda moye na tonga couple na ndenge sengeli ezate donc to préférer vie na biso et passer na kata ndako na biso soki tozali na likambo soki tozo trouver solution te. Parole de Dieu, il y a une solution. Donc, il y a déjà très important tout d'abord dans la vie à l'ibal. Mobile, il y a un sepelisaye na babiloko nyonso ya mokili. Eza na biloko moko pamba. Mais parole de Dieu, il y a déjà très important. La mobile a yebi parole. Ouais, yebi parole. Pour nazo lo belandenge biso to zali na kata ndako na biso, to yebi parole de Dieu. Il y a autre vie na biso et c'est na biso et passer na kati ya parole de Dieu na kati ndako na biso. Donc to préfère na biso moko to vandi na biso que non likambo boye non parole de Dieu et le bon tete na ndenge le tozo passer temps na biso pour la nini pour to vivre libala na biso selon la parole de Dieu. C'est ça. C'est que nous vivons. To boite ya makamusu ya mokili pe to lobaka po eza normal na ndenge ke ya moi cadeau eza elo moko ezaka ya na quotidien te ezalaka anniversaire il y a le quoi asiko yo surprise vandi kaka boye malamu mona ka bouquet de fleurs ya boyo carte oyena zo carte mo mona zumi balé et c'est peu lisinga bana baseki neni papa apesi maman les cartes moko koki na ngombe so pesi des cartes ngabiko etali bino etali ngamoko esengo bakasi c'est ça et anniversaire ya papa nazo zela to komi erne 0,1 minute na lalité 0,1 to bandi 1 minute voilà moko directement la bandi woyembele na mbeto happy birthday da sutuki moni ba wana ba plaisir oyezo bolanda ya alukite ki boye azeli kara 0,1 ekokipi happy birthday sali papele sengo papa lukine te lo kamine ayenda des cartes et sali esengo osomona bon so toke toujours na liloba nzambe po biso tozo répondre na oyo bozo otuna biso selon la parole de Dieu. OK. Pour sans parole vraiment. Oui, et puis le bal quand on parle à mariage, un mariage qui doit réussir, Dieu faut un centre. Si. Et Dieu a donné la valeur à la famille. Mais Dieu a pesi accent. À lobby, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de sa famille, ceux qui muto azozwa soin na kati ya ndako na yete na kati ya famille na yete ngai tant que mari la première personne o azolanda ngai eza nani eza mwasi nanga bon ceux qui lelo oyo na ndenge uto poser biso question ngai nazozwa soin na yete nzambe alobi nazali plus qu'un infidèle puisqu'il faut nazwa soin na ye na bato nyonso to baza na kati ya ndako
avana bima libanda pise na kati ya ndako soki nazozwa soin na soin wana eza makambo ebele aimer nourrir servir comprendre basoin wana nyonso mais soki orenie yango nzambe azokozwa yo plus qu'un infidèle yeah. Donc valeur na yo na kati ya ndako eza te yango tomonaka bato mosusu même na bipai touti na bamboka na biso ou même ana poto azwi mbongo mais au lieu à penser directement akende na ndako aleki na ngana oyoka mbongo bayibi ayake ko se faire plaisir ya ye moko bimi na libanda mbongo bayibi tanga kozonga na ndako mbongo nyonso to ekei poko yibeza ndenge ebele ko awa tokoloba mais mbongo bavire na banke ndenge nini bayibi yango mais tango kei kuna na ngana moko mibale preso tina kuna na mesa wana tango sutuka boye mbongo na konte sa nini esili mais moyen ozwa siko soin na kati ya ndako eza te bana baza na besoin argent de poche pour bakende classe bana baza na besoin sport kolata kolia mbongo nyonso tu na banke esa nini aussi ici mpona banzela ya mabe siko soin ya ndako te. Voilà, aussi soin dans la côté. Ainsi qu'on s'en a considéré comme un infidèle. Il y a un tout yoka. Nakati ya liloba o tout tanga. Ezama kamebele et bon mikuna. Il faut aimer la femme. Mais ce que kudobi makambo aimer la femme, servir la femme, tout cela ngai na linga te ebima kate monoko na ngai kaka ko mema kamu ya zolo bazwili wa ya moto ko kende na iloba nzambe to komona place ni nzambe o alobi il faut aimer et chérir aussi sa femme na la question aux autour ya mutezo ko pesa ingrédient na kati ya ndako na kati ya libala et ça que vous a toujours joyeux voilà. Vous a toujours en harmonie bien et voilà couple la bino eza bolingo moko teke no na sala eka plaisir kwa mona ka kenga na zo linga ye yango na zo sala e plaisir mais non bolingo mama ya solo avec hypocrisie faut ça la bolingo o ya solo pa ya mobali na yo yango déjà très important. Bon awa tomoni ndenge sito mona kiango liboso mais na zongeli na Ephésiens 5 na verset 25 balobini qui se pose question na ngai etanke Marie. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc awa tanga bazo loba c'est livré. Jésus-Christ s'est livré sacrifice monene. Si akufa po biso to sa nini to est-ce que ça vraiment la mibali vraiment yoko ke osala ngo se livrer ka po na bonheur à moi sinon mais si comment tant bazoloba ko se livrer et ça va faire belé et ba sacrifice kasi ya nene mais c'est exactement cela bon lelo oyo moi sina yo aroza na pasi nani mutu a aider nani mutu akomema ye pa minganga nani na tango bosana kati ya ndako azoko mikoka te nani akolambela ye po mibali mosusu tomonaka eza tabu po alobaki ngai nazolamba na kati ya ndako mikolo nyonso tu voilà mikolo nyonso tu eza teke mwasi akomikoka po asala ba devoir nyonso tu wana ya ndako etanke mama tala mosusu oyo azali ke nzambe apamboli mama boti ake maternité abimi mais na ntango wana aza na makasi
ya kolamba te a pe to ça ne mikili ya poto peut-être na bamboka na biso leki boye niesi boye aye na ndako azosala misala mais awa tozali mwasi na mobali soki nzambe apamboli ke boza na bana ou na ngonga wana bana bazali nanu te mais auti maternité nani akolambela ye soki yo okosimba te mobali wana nyonso ozosala plaisir na mwasi mais yango na couple la bino pe osala plaisir na plaisir mais pas seulement plaisir mais ça devoir oyo faut devant Dieu pour mwasi wana il faut au servir, il faut soutenir. Oui, la Bible est lobby aimer. Il faut aimer. Oui. Comme Jésus a aimé l'église. Voilà. Mais ils ont senga nangongo o yi azosa akoki kosala misala wana te nani muta kosala misala wana eza yo. Ou même soki kobota te. Ye auti kayo. Yo ozana temps ozana ndako. Bon, tant que y a ceux qui 20 heures ou heure nini avancé, yo zaki na ndako, mais ozo zela ye aya rolam. Mais yo za na ndako, mais tu dois prendre cette chance. Mibali misupe bazaka bungo alobi ke oza mwasi il faut jouer rôle na yo. Ato uta musala oza fatigué oya olambi. Ane liloba nzambe elobi mwasi na mobali na kati ya ndako fo basalasa. Bon, yo mobali sikoyo ozwa soin na ye na ndenge nini soki oza na ndako il faut osala effort soki oyeba ye kolamba te oyeba ndenge nini bon ye aza te ça arrive à voyager ake Afrique oye ake esika mosusu awa yo tika ye na bana nani taolambe ya bana soki nani bakomi à l'âge te bon ye pe nzoto eza malamu te donc fo akufa nzala po ye nde mutu esengeli kaka asala misala na ndako non donc fo tolongola mentalité wana oyo ya biso surtout biso bato ya mangala ya koloba ke soki obandi osala misala ya ndako soki oyeba sani to olami okomi mwasi non non bon bamisusu bakanisaka pour faire plaisir na libala epa mobali ezali ya kobenga ye chéri opesi ye mwa bizu nini nyonso oyo ezali ya malamu oyo esengeli esala plaisir epai ya moninga na yo partenaire no boza na ye eza très important na vie nyonso eza très important donc yango na ikoki kobakisa ntango boza mwasi na mobali na ndako faut koevite kobimisaka toujours maloba oyo ekoblesse moninga si wana c'est l'une des clés aussi ya réussite na kati ya libala. En tout cas nalingi bino mingi na yeti tala a toza na tala pona kosala ke émission boyoka ndeka bino moko sans que na commenter belé boyoka ma Claudine na papa Rémi. En tout cas maman Jeanne na papa Edmond bolanda ba geste d'amour ba plaisir que se faire plaisir ndenge eza kolukano kutu milora minene te bolingo ile reza na bonsambe oyo kaya mike ya ndako kaya wana nde kaya eza moko lembi papa Edmond azwi mesa komi korepase bilamba nyonso tu wana eza ko se faire plaisir. Mama Florence wana obengi boya papa wana utomona toye muto au servir mama Florence avandi papa Debs au servir à côté aye atie moi blo na mesa à servir biso ou ça plaisir bien so to biloko wana mike ozi c'est otali kutu couple Michu na papa Rodolphe on a ma papa Rodolphe na makusa papa Rémi moi c'est auti musala ye pa auti musala lembi mais atelika moi c'est na lembi makasi ndenge lobi akoti na makusa alambi ale
abengi madame mami chuja bobo ya olia ozomona eza bien et puis plaisir yango ezaka ata na couple ataka na famille kaka ndenge oza na baloko aida aza ni femme seule atikala ye mo na bana mais omona kaka mwa alere azwi asali mwa bafuti mwa azwi bana bokota buki Claudia baye bakoti na karale nake olukela bana mwa bana toke toza na babenga ondu to banini na bango ba séminaire nini allez atei bana bakei bana la bakutana na baninga na bango bana esengo nyonso tu yango wana kaka plaisir ezo baluka na kati ya famille na couple ozomona eza oma bien tolinga na otala lisusu na omona couple moko pe papa Remi na nini na Paris kuna ya Alena ani Bintodi couple ana basekisa nge et puis mobali asalela ala asala mwasi ne plaisir mingi ayebi ke mwasi ne alinga oloba mingi soki siko aye mwasi na oloba ona nge atiene ka afungoli mobali enregistre la asila mwasi asilika ke la asila fungoli mwasi la ayoka ke baba ndiko seka aluki le kotelo sorry aluki eloko munene te kaka na mukiale sepelisi ale ambiance ekoti na ndako ozomona eza ngo te ke o boye koluka moko créer ka mwa biloko mukie oyo ezaka na ezaka ya mikolo nyonso tout te kwa mwa biloko mwa bolingo eza je t'aime pe eza bien nini nyonso tu wana kaka esali ba plaisir mission na biso toza to courir derrière il est temps parce que couple ezape na ba préparatif a minene nde tolobi kaka bolingo soki eza osa plaisir bolingo plaisir eza te ka ndeti ma Claudine alobi oh je t'aime chérie oh chérie voici les cadeaux nini ba geste nyonso balobi papa Remi alobi mama Claudine alobi moninga azala pasi moko mobali akoti na makusalambi plaisir yango wana pe loko moko ezaka quotidien te moko pe nini maloba ozobimisa maloba mabe te mpona moninga nyonso wana bolingo soki eza nzambe aza akati ba plaisir oyo misusu ya ba je t'aime ya banini eya nango kutu après et puis couple nde baza awa nde na bi to courir derrière le temps parce que ya bango pe plaisir mosusu na cadre ya bolingo na bango mwasi anniversaire ezalaki na septembre mobali na septembre mwasi na août basangisi mwasi ezalaki na juillet mobali na septembre sikoyo basangisi sikoyo komi événement munene ya munene mwasi 50 bana to préféré to natiki ba moka baloba ye moko aloba surprise mususi ba plaisir mususi yango wana to préféré to sepelisa papa akokisa 60 ans nyonso wana na cadre ya bolingo tolingi ete non il faut à vivre pe journée moi ça la pe journée moi kitoko mpona ye quoi donc c'est ça yango samedi na otiela bino fête yango ya samedi ya surprise ya cadre love ok pour bon monango après émission bolanda bokata nanu te to continuer sikoyo botala surprise mwasi asali na bana mpona papa la love mapendo bonsoir nde toyebisai bino bokata nanu émission te tokontinue sikoyo tokoli na salle feti ya surprise anniversaire ya papa yango olema tobi na lobaki omoni nyonso na cadre ya corps ya kosefaire plaisir sikoyo tokontinue feti mpolandanga
d'Abraham. On a 5 ans, après 5 ans, on a 60. On fait 5 ans pas ensemble.
De Dieu, il avait préparé que nous soyons ici en ce temps. Donc nous rendons grâce à Dieu pour nos deux amis et frères et pour notre présence ici. Dieu nous recommande de pouvoir nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais pour ce qui nous concerne, c'est le moment de joie. Voilà pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour. Prions Dieu. Éternel grand Dieu, nous te sommes grandement reconnaissants pour ton amour et ta bonté en notre égard. Nous te louons et te rendons grâce pour avoir permis à ta fille Claudine de totaliser ses 50 ans et à ton fils Rémi de pouvoir atteindre 60 ans. Grand Dieu, ceci démontre le profond amour que tu as pour ces deux enfants. Car il y a certaines personnes qui périssent même avant d'atteindre l'âge d'un jour. Nous te louons et te rendons grâce parce que tu as permis aussi à nous autres de nous retrouver ici en ce moment pour pouvoir partager notre joie avec eux. Toi qui nous donnes la force, toi qui nous donnes tout ce que nous possédons, nous te rendons grâce parce que nous croyons qu'en ce moment précis, tu es avec nous et que tu vas nous protéger, tu vas nous assister de manière à ce que du début jusqu'à la fin de cette fête, notre joie soit profonde et grande. Nous te demandons tout ceci par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ, lui qui est ton Fils unique et bien-aimé. À toi, l'unique grand Dieu, soit la gloire pour toujours. Amen. Amen.
Bonjour maman Françoise, la route Belgique, et pour notre ensemble on se réjouit ensemble. Si la sepeli makasi pour les anniversaires na bango to sepela on se réjouir ensemble na bango. OK. Essa ngona ngeza makasi na nationalisation pour nzamba pour politiciens na aisho de premier de tikate nzamba zo le to sepela ki mo to sangana na bande basalia wana famille to sepela biso nyoso nzamba et c'est nous ezali que tout ensemble la journée na biso we are here to celebrate together with our brother and sister their birthday. Show that you are the one who was invited to share the joy. If you see that your time is reached, take care of yourself à nos amis, and à nos frères, à nos soeurs, peaceful. Nous sommes célébrés. Donc, c'est le temps, le jour de célébration. Amen. Make all our efforts. Let us enjoy in order to show them Papa na mama our deep love for them. May God bless you all. Bon anniversaire. En tout cas, tu dois enjoy et les cadres. Tu dois enjoy les cadres. On m'a très bien. Non, mon beau, lui, on va les manger. Bakoko baloba, bana baloba, baba, il est qui baloba. Et les cadres. En tout cas, de mon frère Rémi et de sa femme Maman Claudine qui a totalisé 50 ans. Alors, dès que tu allais à sur Makassi, à partir de la famille, tu vas vraiment aller sur Makassi, et voilà pourquoi on n'a pas voulu fêter seul. Il y a moi, tout le monde, nos frères, nos amis, nos soeurs, en tout cas tout le monde, les gens de la ville, pour tout là ensemble, pour partager ce moment de plaisir, pour partager ce moment de joie. Voilà pourquoi l'histoire nous l'a exalté. Seulement un petit moment dans le bâtiment, gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis afin que ces jours, cette nuit arrive aujourd'hui en ce moment et que nous serons tous réunis en ces lieux, en cette place, pour fêter, pour célébrer. Dieu m'a dit que vous te connaissez tous célébrer. Mais, comme vous expliquez que non, occasion, vous allez à 60 ans, il y a grand frère à Faniwana, là, 50 ans, il y a moi aussi, 60 pour la 50. Donc, vous avez toutes les fêtes. Toutes les fêtes. Alors, nous sommes là, double. Normalement, on pousse là. Double là. Vraiment, merci à Dieu. Alors, dans la unité,
On ne va pas aller dans la foi de la idée. Mais si au niveau de un petit bout de ma part, on va merci à Dieu. Mais personnellement, je serai des amis à Monika Makas. Parce que on dit que on a bon monde. On dit que ce qui vont faire les souter, tu vas faire un néné, tu vas la moyen misou, tout ça, on va la monter. Alors, comme ça, je profite, la mise sur la bino, Naloba, plein du maïk, si vous voulez la c'est pas fallu. Vous avez un problème à Maman Micheline, vous avez la présence à Maman Micheline, dans Papa Jérôme. Voyez une histoire. Je le dis et je le répète. Et puis je le dis tout haut. C'est grâce à ce monsieur. C'est lui qui a fait que là, ça la awa, dans la mboka oyo, dans la milieu à poto. Et toujours, on m'a cassé ce morceau. On vient un mot. Vous êtes mon bébé. Abuti musika ayeka kuna 50 ans ayebi histoire wana bien. Maman Soise abuti musika moto musika ye wana aza koya en tout cas. Mama obi moto jeune bondeni ko On est ensemble. Bonsoir à tous. Bonsoir maman. Grâce à maman Françoise. Vous avez grande sœur et maman Claudine. Vous avez Yaya Naye. Yamukolo. Par rapport à Nangaï. Donc, on a outil Belgique. On a apporté ça ensemble. On a Bino. On a papa Rémi. On s'est payé Mingi pour ça fait longtemps. Pour comment Awa. Il y a des sources pour se réjouir ensemble. Na yenga mokote, na yenga atikisa nga mususu. Mais tout mambo na yo. Auti Hollande. Na mobile na ye, papa Anto, auti Hollande. On a ensemble. Bon anniversaire ya papa Rémi na maman Claudine. On se fait mingi nzambe apambola bino. Bino pe boye awa pour ça la bino ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nzambe ya kubisa mabendo wote yoka na mukuse.
esengomi nzambe yakomisama yamana esengo yate nzambe yakomisama nzambe yakomisama
Joyeux
Joyeux anniversaire. Papa produit. Félicitations et joyeux anniversaire. Nous sur la réflexion, nous avons commencé à essayer de faire un peu.